Mais Caroline avait la possibilité de voyager. Voilà. Ce qui liwa la kakabatu. Ce qui basamba ratana liwa. Ba avertir ata biso que liwa avertir biso n'ingé soit Caroline. Mais il fallait tika biso to la Caroline mawa. Ce que zaki na frère au foot, il fallait tika. Je pense à ces enfants. Aujourd'hui, je suis maman. Je regarde comment mon fils est. Je regarde aujourd'hui d'aimer la vie de Caroline. Les enfants de Caroline. Lélo, tonton Irano. Oui, Tozana Bandeko. Personne ne peut élever tes enfants comme toi-même. C'est vraiment une difficulté pour comme la bateau. Tozana maman. Une maman a un cœur différent qu'un papa. C'est ça. Tant que tu m'as tu peux te sa naissance, douleur, wana. Yango mona maman ta mona sa koulou no sacrifié. Je regarde aujourd'hui. Mon bal n'a pas eu beaucoup la bana wana. Ndingi ba, ndingi bazala ki ndé maman bango bande ko gratter bango. Peut-être mutu so zo bango za na possibilité on a té. Donc na Angleterre ke ba beaucoup na bango mabété parce que Caroline avait sa petite sœur. Ouais, le biku tu question na likamuna ka conseil pas petite sœur wana. Donc quoi maman, ana leki na ye bike mwana yaya sa mwana ngai. Mais je me demande so na la possibilité beaucoup na mwana na té. Quelle serait la vie? C'est ça. Je regarde. Non, on m'a dit que je là. Et ça, non, il y a sika. Et ça, non, il y a sika. Papa Wemba, le fait Papa Wemba, tant qu'on est la kester à l'obi. Batu bakoki kolia batelemi bakei mais makolo matanga batika la kaka yango monaka ti lelo même na réseaux sociaux mama ba Alexandra lelaka bato alobaka na eka exagéraka na ba commentaire nini esilaka te tuna bato bakufela ba être proche. C'est très difficile surtout Caroline orpheline abungisaka déjà baboti avant. Attends moi na ke boko matapa koko tazota ba grâce ba minata son père bazaki aboko matapa koko na ye na suka rendre koko ne hommage mona minata ndale li koko na ye ano benga ye maman mais chance wana ezate. Je demande à sœur surtout au ba tanga komona Thérèse au Caroline atanga komona mingi petite sœur za tanga komona mingi Thérèse za na mutema bo maman Thérèse asimba bana wana azwa bango lokwa bana na ye. Et puis, famille artistique, président Calais, Bolingo, Obo, Laxalelo. Tant on lobby que, au Longoli Caroline, Bosona, famille pour Kalongwana morgue, parce que honoré Penzate pour la Moussala Passalaki. Nous avons ça à Binongolou pour que, les lobby, Botika Bana Wanate. Voilà, merci. Bonjour à tous les internautes, bonjour à tous les abakouk, bonjour à tous les fanatiques de Falon Tetila Télévision ainsi que Clé Média Télévision de Tonto Irano. Nous sommes là ensemble pour faire des analyses. Nengeka bolingaka mingi, nenge bolingaka analyse oyo eyaka ko édifier, eyaka ko apporter quelque chose na communauté na biso beaucoup plus nenge tolobaka. Tolingaka art, tolingaka culture ya mboka ekende liboso. Voilà pourquoi nous sommes ensemble avec maman Falon pour faire les analyses quand on est dans le lobby. Et Topé Simbote, bonjour, bonsoir maman Falon. Bonjour tonton Irano. Nicole Belé, hein. Makasi, quand on te obim sanga. Maïté, nayara la brisque. Yoyenga brisque, muninga lingane sukoleka te yoyenga. Vraiment, en tout cas lingano koleka te natina. Mais natina. Nzambaza kaka. Mais malgré toi on a sangwa mawa. Et quand même vraiment, surtout sango oyonde. Et tout tingaï, et osa trop cher pour n'angaper, n'a profité pour n'annoncer on a média et mon nous vivant. Tonton Irano Azaki parmi tonton Atala na pongi, avec qui kotia Falon Teti la loboko, Falon Teti la TV pour koko maboye. Toze la te baninga ba kende poto fa na kiti toko misabato wana ba pire bino, toko misabato wana ki asala ki penza na lia kinaye, na melaka na ye tala ku ba conversation ya suka. Biso to comment postane ka so mutakufi yayo mona kinini vraiment yayo zaki boepo na ngai mais tant mutu aza vivant bolama mutu tondima ngote na profiter na lancer message oyo azaki pena aza trop cher pour na ngai yango na tango alobi et surtout na circonstance pe ya liwa ya Caroline bo pas zaki trop cher surtout
amarka qui pensa biso personnellement le couple Kayenga de la senga papa permission. OK. Dans les cas puis accordé quand même. Vraiment. En tout cas, allez-y comprendre que Caroline Ikwa Azalaki sans frontières ndenge tolobaka Azaki libérale, Azaki actrice comédienne moko namboka na biso oyo moto tout azana témoignage ya malamu et tout le monde bango kaka ndenge mama Falona lobi aliaka na ngai asekaka na ngai azalaki bien ndenge yembamaka na minoko ya bandeko kasi mpona Caroline tokoloba azali exemple oyo bandeko ebele bakosala mosala ya cinéma balanda lokolo ya ndeko azalaki na conflit na ta na ndeko moko te aza être humaine ndenge to azalaki na mabe na ye ando isa papa azalaki alobi bando isa alobi pasta nga so na siliki na loba te parce que so na lobi na obeta bakaki c'est bien na c'était des fois na ezali kanda là je permets vraiment de le dire des fois Caroline ezalaki kanda vandaki mingi nanga te s'échangeaki mingi nanga te mais na mobile nanga bande ko s'échanger quand ndenge papa matai pe na émission nanga moko alobaki yango asala témoignage na azalaki ex chauffeur na ye ya Caroline donc Caroline na papa bakutana quelque part na yolo pona beta lisolo ngo mbala moko papa azaki ko sala na azaki mutuka na ye cette époque les circonstances c'est la vie azamakaki musala po munyo sala na moment pe ya si voilà comment munyo sala mutambongo na fa na boye ko mama fa na le kana moment mona commission matière na télévision oh pe na ye ko apporter tonton Irano ta soutien moroti na ke tonton Irano za na mwana melaka miliki tonton Irano azo futela ndaku dans la vie elle o ele ba et na situation to za na mboka na biso c'est tellement difficile voilà to mi komisa biso su bata minene donc ezaki un moment passé na ba 2024 abengi taxi tango abengi taxi atali boy oh elongi na ina papa ba bakutani abi papa c'est le bicaro moni nde nazwi yo bandi oseka bi nazo kende na salon na ngai abi oh boyo koma wapi abi tenga naza awa na yolo bido mwa bongo afa kota na yolo bando bayeki ko luka ndako abi pasa nde na moyo na otiko te abi nga pe taxi na nga mais nazo sala na nga yango na komisango yango abi problème ezate est-ce que ko sunga ngai mutu oyo ofuta mazo senga soka ko sunga ngai abi est-ce que ko sunga ngai ozwela nga pe bana yo za pa l'époque to za ko louer na barumbu ava to zonga na matonge awa alobi ozwela nga ta bana na tongo ya kotikela nga na fin du mois na futaka yo so pe na ba course na nga na salon zwinga na place na benga ba taxi musumi tout passe c'était comme ça et ndepé babanda ko travailler en tout cas tango yo ebisanga bi Caroline to sololi to kutani tala kutu boya lobi to bongsa jour moko ko kempe na salon ko kepe musuna ndako place o yamba biso mais azo lingazwa ndako pe na yolo wana mais na ndako lingazwa a intéressé pe ngai en tout cas to soli penza mingi et ayeko pesa pe quelque chose déjà pour ka banda en tout cas na ba moment na difficulté Caroline azaki soutien pour na biso soki no mo ekokite au moins la pesi bino déjà et bonga mwana kuna ya okepe na boye na supermarché o sombela mwana biloko o tie provision mwana parce que nga plus azaki basé na mwana ngai nde naza boye biso babikolo tokemba na biso mais mwana azala bien c'était vraiment un moment oyo balobaka na vie mutu akabeli yo 100 francs ntango wana difficulté na mutu ayeli yo $1000 ntango aussi déjà nzambe bandi koremoto pour respecter mutu ayelaki yo na 100 francs parce que à ce moment là po mutu asimba oyo loboko ezalaki pasi c'était tellement difficile tozalaki lokola badémon na kati ya réseaux sociaux c'est à ce moment là que Caroline a ko apparaître donc na mona ke lokola ange moko boye Caroline a ko apparaître na ba moment wana et puis abandi ko kendo tika na yango akoma esko ko zo ba secret na ye misusu azo confier papa tant que serviteur de Dieu babandi ko sola moni difficulté na ngeza boye papa na olinga na sala boye et puis soki ba komi na kati ndako bavandi akoyi ko bimate sans pour autant prier mais maman fala sous na kati yote na cadre ka ya témoignage parce que d'habitude tout monde ba artiste bazala mo bazel mo boye oui est-ce que papa bana ko sentir on a Caroline te ko l'accès qui a artiste pour imposer pour bloc on est en ngote en tout cas papa na domaine ya ba artiste presque ou a fréquenter ko banda na mama Sila Bissal une considération à kolobate une considération à makasi surtout auprès de mama Sila zaki pena ti lelo tina moya lelo ozi ba tonton Marie ozi ba tonton Pierrot donc na ebité
baza bakoma famille hein soki omoni pa bakutani penza boye tonton mareta ke age so alati chapeau atelemi pasta alongoli yango donc c'est une famille okutana pe na bato mo basa baorgueille face na ye en tout cas te nzambe asalaki ye ngolu place bon nalobi on a sens ya maman Caro parce que y a beaucoup des artistes femmes omona bimpolitesse manke barespect ozomona tosite bakomba baninga te mais mingi tosantaka yango ezalaka nango bongo azomona lokola ozotravaille na ye amoni lokola ye azobimisa mwa 100 francs ozolata mwa orgueil moko boye sans savoir ke ndeko na yo bokokuta mpe na circonstance mosusu voilà napesi exemple ya Caroline oyebi poani na olela ye naleli Caroline ana mbongo nemi azoyebisa mobali na nga papa na bondeli yo eske okosunganga et pourtant biso lelo tokoma so ofuta moto ata 50 ata bato basalela biso misala na bandako omona benge boni na nga mwa musala na nga ok eza tosolo apena bandeko na biso apota bi apoza mwana musala ofuta ye bino bosala na bato opese $50 70 100 osalanela mutu wana nga nabengaka mutu oyo azoya koyede ngai ndenge Caroline azalaki sinon alinga abenga papa amoni mutu mo bope minimiser parce que à cette époque c'était tellement difficile alinga ba au chauffeur na nga moni ya bando benge pasta abi pasta okobima na ndako na nga te sans pour toloba liloba moko donc orgueil wana mwana mwasi ana alataki yango te soko pese programme tu sens vraiment que mutu bena zo benga oloba na respect Caroline aza voyager aza mona mbongo so alinga kende quelque part mona benge papa prieta pona ngai yango jour wana zo tuna lobi Caroline osalinga boye pona nino kufi kan nalali na lamuki ka boye na moni ba publication Caroline akufi kan explication liwa Caroline na kokoye bango te alors s'il faut parler na liwa ya Caroline directement okoloba ozoki ndenge ni nouvelle wana ya liwa Caroline na yoka ina opasi nanu na bandole na non Caroline te j'ai pleuré pour mon mari parce que maman na bango akufaki akufa na kopesa naissance donc quand je pensais directement na ye na oki pasi o ayo kaka bane parce que eza pena en plus na moi ngopé donc eza babilo mo boye mataka moi je vis quand il pleurait il ne pleurait pas pour Caroline il pleurait sa mère indirectement et puis moi aussi ça m'avait choqué parce que na kanisi ba moment oyo moi si wana ya douleur wana moi si wana tozaki ensemble je n'ai pas même pu ndé non lo ba boye comprenez quand même comprenez si je vois directement en tout cas nous sommes en direct bonjour Nabiso sur Falon Teti la télévision ainsi que Clé Média Télévision maman sur Falon vous avez pas le choix tout le monde est déjà là non tout le monde nga obeta masola boete na média parce que na ucho ebisa wote so muta kufi tout le monde alukaka so ce qu'on moni bon mania qui n'arrive pas à parler Malika a kokoloba te bana na komela Malika pour Malika répondre en retard j'avais compris même l'émotion de Malika nous avons vu même les images Malika maintenant donc Malika est inconsolable c'est que m'étonne na liwa ya Caroline en tout cas tout le monde a observé eza na ba parti prêté te mututu aye na douleur aye na choc pour ne pas dire que moi je suis Abakouk, moi je suis famille Libota et les autres. En tout cas, Caroline a interpellé Bissot et le roman. On a habité Maman Falon, Okolo Banini, tout le monde était en larmes. Moutounion Sazaki focus na kolela. Moutounion Sazaki na douleur. On a habité le Béléoni et le Kouana. Était imakasi. Quand on a bara, so mouta akufi, tozana tendance à ôter à ma mère. Vie à Batoupé et Terra parce qu'il y a déjà des points qui vivants ça va démonter adopter son comportement au monde na buso baté ndenge lelo to mona mwana moko mukia bimi awa ba mikolo bazali olati conflit mikolo après au fini mukolo moko na suka basali na vidéo ba bete de pe maboko or ce sont des choses à condamner or surtout le bico tochata ba millionnaire Caroline s'est comportée comme une millionnaire parce que millionnaire pour gagner na tabote so na moi $100 na poche toto ingana so na kanga ko mo mpandi na ko sela moi charisme non mais galobi lobi to na ko na ministre ne non zalela mais au bona millionnaire en plus marié et agité et ça tellement passé donc Caroline azaki muto batu nyonso pour nous on a sujet on est à parenthèse Caroline a l'elami Caroline bola motangami parce que azaki muta ya ba parti prité ngana zolo ba
liwa na ye eko unifier batu. Voilà. Eko pesa batu sous mayele. En plus ina tuna no ya Gabi Mutuna moko interpeller ngata on sa analyse. Ya Gabi bimisi lo mon émission Yves Pan. O moni ne Caroline Akeboy. Ba artiste to kendaka mutu moko te. C'est que mulungu e banda osani kulandana. Ya Gabi osambela l'église abima yebisa biso papa molimo alobini papa. Yebisa biso to luka sous pasteur de la foi basa la sous séance sous pour na baptiste. Est-ce qu'en d'autres termes du tokolo ba ke makila Caroline les a tellement makasi ezo singa ezo linga ko réunifier ba tous les sous. On peut dire ça? Bon, à travers liwa peut-être Caroline ko réunifier ba tout et ko luka pekota et rassembler ba tout. Je dirais certainement. Oyebi mutu na mutu misala mutu elandaka. OK. Kitingi tingila akufa bayela geni. Ba streamer o asela kati ba biloko ya l'accès la batu soko yoza makasi to sala boy so ni ba ko lele na bankoro ndeti Caroline balelie na témoignage na ye voilà on moni que na ba conflictuel ba bimi pour que ba banda osenga communauté pardon OK na bato ba offensa ki batu c'est-à-dire ça va trop au cœur même les hommes ont pleuré Caroline alelisi mibali baleki na moni la dichesse olo balobi so moni nga suna koti su makambo batu soki na blessé atande ko moko na théâtre to nini en tout cas na kangi munoko na ngambala suka na olobaka lisusu akoloba lisusu te à quoi sert ba conflit voilà à quoi sert tina nango nini so moni muninga oyebe aobeti so libaku bendana na malembe parce que ndeto zarabo tonto irano na kati ya mabe malamu pe zalaka c'est ça so kanisi bolamu moko ndeko asala yo okoyoka pe ata soni voilà malgré ya bandinga menga na sala nini na bendana c'est ça obendani na coin na yo okobendana d'une manière silencieuse yo moko obendani na omupandi mutu pa remarquer te to soki yo ko remarquer aza mukola bi to yo na ndenge to okendele to koza so ensemble te OK et ça la mabongo donc liwa ya Caroline vraiment interpeller batu même Nabiso Bapandi Sango. Moutounio soit interpellé. Mais est-ce que la question est celle de comprendre il fallait que Caroline ou soit il fallait nous amener peut-être à permettre à Caroline pour interpeller parce qu'il y a beaucoup de gens au Baleki tels que Diana Makila paix à son âme, Suzy Bantou, Tcheko Mato, il y a beaucoup des artistes au Bakei mais les lots comme on a kobeta 7e akasi ke toluka kimia boye ninge betem ndeko Caroline et ça la maki vraiment le coller les lotés tout le banini il fallait que Caroline kende pour les lots bazwa ngonga ya koloba gete to tika ngala ko finga kali soute na koloba ka mabia moninga te Bible ezoloba Dieu est le maître des temps et des circonstances voilà na circonstance nyonso to kumisa nzambe OK yo non mona teke na kati ya famille e bembete mutesa si bato réconciliation mais faites mon père aussi voilà réconciliation c'est ça bozwi pe tan ya koloba na pe maloba so botali pe ba conflit ngo pe ezalaki ezanga na opeti ezanga mutu na makolo omonaka mutu mo boye ko mema likambu amemaki ona ndenge mo boye donc ya bosatana mutu na pas na premier degré voilà yo kasi binemi musuto ezara ana ba réseaux sociaux ezara nini walo bimaba mutu oyo enregistre ju voice na tindeli muninga OK yo peso oza immature ozwi likambo wana na premier degré bobebana pe bobengana pe bosola c'est ça c'est comme ça moi je dis que Dieu a permis pour que bandeko oyo basala la clash ta tonton irano oui ces derniers temps matière tozora ngondeni na bango moko ba artiste et comédien à l'équipe na pesi matière a muninga lo lenga zolobelela et comme ko bangisa voilà au mon artiste et comédien zo vana na kiti en tout cas bolimbisa na otanga kombo ya ndeko nanga 2 minutes j'ai été choqué la sortie médiatique na oui tonton boa mibali na contrôle na moi mkina ite soja kingodi a ezali mobali azana loko ebe loko eza poani voilà kubomba biso basi mtu saka chwe mais mobali so azwi likambo asimbi yango nanu a gérer yango nanu mais na kamo tonton 2 minutes lekeli ndeko na mobali Christian Shock émission yeye kingodi peut-être que na malili ya photo on sait jamais alekeli na be mission plus grave ebe lo na mo banga moki donc soki yo so ta sani ya biloko to pantalon mo bokabela muninga na tango ya pasi mukolo koleka na mission bobebani to bona ba contentieux mo bofo ya kotanga ngo mais Fabrice mais wala kokabana ote Fabrice Mbala lobi ngo topekisaka déjà shoga koleka pa 2 minutes te pas beta lisolo ko dia nda kuna ye yoka na niveau lisolo kolia yoka niveau a
ada awa to fona sous parenthèse ada sambo poani ka ba voice oya lobi na na semul na ndaku na loso me biloko olela ngo ezati tonto yano to keba yango koma toza pasi na yo yango mona mutu akufi boye pona nini alobaki te moi to beta lisolo ezati voilà lelo to komi ko banga nani asa nani bituma musuto zora ngo mona vandi pe abo ye kutu omundo nde omoita to irano wana banda bala bakoma na pasi mais mutu beta lisolo bakoma na pasi na tikala jamais ko yo boko lao voilà a contribuer ta na maya moto ta na savon ya pamba to sukola mwana obota mais yo beta lisolo zi occasion wana ke oza na pasi na vie na yo OK na regrette kinga bi o makambo fe biso to basi to sala ngo nini 2 minutes a kolekela Christian Shoga l'émission abanda kotanga na babola mo sala na ba pantalon akabela et en plus asuki wana te 2 minutes a leki azo avoué na blocage sila na komela message ya de cela oui monga kuna na ba message musumu ne leka pe boso ka initialiser WhatsApp atanga WhatsApp espérant non pas donc wana siko po manini ye yanke aye kokota conflit moko donc 2 minutes na koloba azo kwa bama tembele bota ba chaîne wana alinga landa OK donc aye kokota conflit moko o eza yete OK donc yebe il fallait le kaloba po basani ba sentir bachaika so nazaki mwasi ya 2 minutes na kati ya ndako soka zongaki kaka sisi émission ngana bende matoi et puis ça pas sele émission ngana bwa ko libanda vraiment na kanda nyonso na bende matoi ça pas sele émission na bwa ko libanda pona mo loko emema botutu na kati ya ndako vraiment ndesi ngana esa papa so mutaloba ya bonne émission na olingate po yo ndoza noza méthode alléluia amen na cher et ko simba to ko bimisa likamo mususu mutaya mbanga ngamoko nde ba retomber ko ya sionga en tout cas donc ayi koloba makambo moko na sagesse te lelo moninga mosusu akotala kozwa mayele abi ata ndeko na nga alinga akabela nga na osala nini na ozwa te si nakozwa te mpo bino na bino boye kobomana oyo kotangela moninga bolamu mabe bolamu osalela ye na télévision so tobi tozonga sikoyo na Caroline mpo tozonga na sujet nake na témoignage ya Caroline ndenge président Kaleb azoloba elle était venue une fille malheureuse alobi te mpo atyola ye OK Toto irano eza makambo suto kutana na mona ba vie elelisa mutu yango mona mutu soza si jeune melonge ko moko ampaka oyebi te nini alela alobi bien na ba prière pendant que bande ko prier Caroline alela kaka elle priait Dieu peut-être elle s'est posé des questions sur sa vie eza bato mususu pe baza ba orpheline te mais balela pe plus que Caroline oyebi yango akoza na ba boti mais occasion pesa mata kola na ba boti wana vraiment misusu bazala na baboti mais baboti ba négliger bango vie peut sourire misusu pe vie sourire te batika pas kokwa bokwama la vie c'est très compliqué ce ne sont pas seulement des orphelines qui souffrent voilà eza na bato ebele bazwa chance wana te bazwa occasion wana te babokwama lokwa baorpheline na baorphelin souffrance ya vie wana yango moni Karo azalaki na motema monene motema ya bomama nakoya kokota place nini oyo bato bazodivise pour que nga mpe naya koapporte division nalata kupa mokuse natia maquillage na banda kogazele basere na nga mosusu nde tomona bandeko mosusu baosala aomona artiste comédienne moko surtout bacomédienne sosi akomaki na poto amoni yango paradis sosi akomaki na poto mais Caroline avait la possibilité de voyager voilà soki liwa elakaka bato soki basambaka ata na liwa baavertir ata biso ke liwa avertir biso elingaki ezwa Caroline mais il fallait tika biso tosengela Caroline mawa soki ezalaki na frère ofuta fallait tika je pense à ses enfants aujourd'hui je suis maman je regarde comment mon fils est je regarde aujourd'hui d'aimer la vie de Caroline les enfants de Caroline Lelo, tonton Irano, oui, tozana bandeko. Personne ne peut élever tes enfants comme toi-même. C'est vraiment une difficulté pour comme la bateau. Vraiment. Tozana maman. Une maman a un cœur différent qu'un papa. C'est ça. Tant que tu m'as tu peux te sa naissance, douleur, wana. Yango mona maman ta mona sa koulou no sacrifié. Je regarde aujourd'hui. Mobile na ngai bi kokola bana wana ndenge ba ndenge bazalaki nde mama bango bande ko gratter bango peut-être mutu so zo bango za na possibilité on a té donc na Angleterre ke baboko na bango mabete parce que Caroline avait sa petite sœur ouais lobi kutu question na likamuna ra conseil pas petite sœur wana donc maman ana leki na ye bi ke mwana yaya sa mwana ngai
Mais je me demande, si on a la possibilité, quelle serait la vie? C'est ça. Je regarde. On m'a dit, et ça non yasika. Et ça non yasika. Papa Wemba le fait papa Wemba tango la kester à lobby. Batu bakoki kolia batelemi bakei. Mais makolo matanga batika la kaka. Yango mona ti lelo même na réseaux sociaux mama Alexandra lelaka. Batu alobana eka exagéraka. Tuna ba commentaire. Ni nesi la kate. Tuna bato bakufela ba être proche. C'est très difficile. Surtout Caroline Orpheline. Abungisaka déjà baboti avant. Ata mwana wake boko matapa koko tazota ba grâce ba minata son père bazaki. Aboko matapa koko na ye na suka rendre koko ne hommage mwana minata ndale li koko na ye. Ano benga ye maman. Mais chance wana ezate. Je demande à sœur surtout o ba tanga komona Thérèse. O Caroline atanga komona mingi petite sœur za otanga komona mingi. Thérèse azala mutema bo maman. Thérèse asimba bana wana. Azo bango lokwa bana na ye. Et puis famille artistique, président Calais Bolingo o bolakisa lelo. Tango lobi que olongoli Caroline bosona famille pour kalongwa na morgue wana parce que honoré penzate pour na musala pasala ki. Nzamba sala binongolu pour que lelo lobby botika bana wana te bosunga bango. C'est ça maintenant le problème. Bosunga bana wana. Mona ngo mingi za boye mais suivi et comme difficile pour la Rolanda. C'est la qualité. Flat Hotel, c'est la différence. Flat Hotel, c'est la supériorité.